car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui me suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona Obina kama kia. Siko alisa zo bang hotel point. Non, ngapeli ngamo hotel. Ngamo banana ash na hotel. Hein? Oyo lo zo bang hotel. Mauvais souvenir. Ash? Non. Quel Pisha ka boy. Yo. Tera akila makamna bi. Ngana banga te point pisha. Ngefona banga. Ilo yo zo bang hotel. Tiolala. Ah pisha. Moni za avant to komanda pour le train. Pisha yo mwende tozo flamingo yo tozo telon. Ye feki na ko. Te. Ngali flamingo toza na yo. Ngai fo yo ka, ngefona yo ka yo, ngefona sentir yo. Dans la TV. Ngai fona yo ka e. Mbolo. Ngefona yo ko pisha. Na koto pena na kati. Na yo ko komi. Pisha sala ba je. Filme ka. On a vu c'est pas senga abandon comme tu auto sa pose. Tozoya. Voilà. Ah, oh merci. Ya la pese. Allah Oh merci canapé. Mais coupe national. Siko le botuna na mbeto asuka na mwezani. Na yeso kina soka to simanga zo ka ba moto. Ah, suka na mwezana cuisine. Yango de Londres lobby de Londres ba lingi suma ba mbetu te. Na kina les photos ça la Donc il n'a des points ya ganda zu tableau mbetu ton c'est peut. Et vous to komika te château Ya rouge. boyo te château rouge. Oh bando lo ba bibenga kasi château rouge za ni flamingo wana. Yo zo ngelo o lieti na kati hotel. Non, le kelo ko lia par de Marché château rouge. mais na bien. Yo kan. Yo ngana be ngo be wote na na pizza bebe yo. Copine comment elle fait? Sangana kuzuma l'hôtel. Château rouge. Château rouge penza ko. Ah oui. Bako di château rouge. Oyo ki makambo alobi pona. Posai, tozonga. Yo tambola rabo et pas pour tous les bébés. Non, panzara ça. Le couple le plus fashion. Le couple le plus fashion. Le couple à papa Yann. Couple à Lyondi. Mon chéri. Tellement. Eh. Tiens, le Nico. Ça va? Tous les gars. Je comprends. Mais je comprends pas. On s'entend ma musique et bandit pour amoureux. On s'entend ma musique et bandit. Ah. Oui, mais quand tu t'es piré. Putain. Arabonzele. Azele. Rabo. Abalula pete. Alingana pete. Akosali lokote. Azemise yolobina rabonzele. Rabonzele. Rabo. Everybody la vie rabonzele. Rendez-vous le 31. Ça va chauffer. Il a dit oui, bien moi comme mon hôtel. Ingatsambe. Abalula pete, aningana pete, akusale lokote.
Allez, ma de chaque robotele, robot. Allez, Missiolo, robotele, robot. Allez, tikiti. Allez, Missiolo, ça va Abina, professionnel. Oui, on s'en remet en salle à monter. Moi, en salle à monter. Et va du saga, et va du saga. Bon, ma pêche au Cars. Ah, aux Cars. ah, ma père encore, mais non, ni papa n'a pas encore dit. Au cas Est-ce qu'il y a un zéla? Oui, du code d'accord. Nous avons quand même un thème. Moi, la première vice-présidente, il y a Boro. On va dire bien. Qui t'a donné l'escalade? On va dire dans un mois, Michel, on va y embarquer dans la rayon. Ok, des gars, ok, des gars. Attends, ma cadé, ok, des gars. Michel, on ira bon aux années. Numéro code de la rayon. Sinon, va monter. Normalement, si va venir me faire ça. Sinon, va venir. Yo qui t'a déjà au chauffeur à carte, hein? Au chauffeur à carte au cas ou quoi? Yo, niveau qu'on oui. Beaucoup de timide. Ya solo. Moi, il a mis au temps là, surtout au ultime moment, absolument au câble absolu. Bah ça, yondo kabula. Ben oui. Surtout au ultime moment, nzela. Bah yini ndo kabula sombo ngwana. Si vous boire. Bon, t'as qu'à illuminé autre. Mila pela ibo pete kabula. Bon, il est bon. Mila banona ina tena na conflit ibo pete. Yono kabula mongo. Yolo. Ah te yolo te. So kutu mwaka Victor Monke ça va, mais yolo te. Yolo c'est. Moi yolo kabula to bon. Moi, il n'a qu'à battre. Alors, pendant que le monde est dans 10, il a droit à ma bille. Il va mettre Pablo Kuna, il va kata bala, mais tout quoi. C'est pas il faut qu'à battre ma casse. Oh mon avako. Bana baka battre, bana bandal. Bandal. Bana battre. C'est cassé vient foutre là. Mais viens. Bon, la paquet mal. Vers où tu vas bon? Quel vin? Vers où est bizarre? Mais on a combien? Ah, observe deg non. Aí não me la maçã. Aí pega no tozana bala. Aga makambo kati ngabi. Te ni mzo pesa symbole mzo yo lo whisky o milano whisky te lo whisky ya. Izalomba ni. Voilà. Non, mais on s'est quoi? Il y a symbole francophonie. Donc à haute na France. Non, yo milano to geti ko nga kai vanda bo. Symbole souvenir tena ya ka France mtu moko kama mtakabe. Ah, mais ça là. Nyoso bakima kaka yimtu. Mama na Deborah Kabang. Ele na Kabang. Pisha kanga gabo mo pisha ninga kanga spring na. Yo kuna hizo kaza ni kwa mundu wa foka ngane Kabang mais yo so kota rien. On est pesa sikoyo. Oya olia. Zela soki patia ibongo fungola. Patia mila 20 mila. Zela ka to fungola na misu na mona gato. Pona nini? Poto vivre. Zomo ne bete no so patia yo moko koloba. Weza te ngam na. Relaxini ni pona. Relaxini. Pona nini? Yo limbola ba. Yo moko. Yo moko parti. So bosa ba jeva na yo tsango na mutu déjà jeté. C'est parti. Azana numéro à pisha. Soka bengi azuyo ta obenga pisha. Ah ouais? Oui. Vita Kaloji. Papa Paradis. Maman Molambe Fifi Boussa Missi Yolo. Moi c'est Libala solo. Aramba Karate. Faut venir là ça que va péter un bon à Libala. Non. Pana hivi. Famille Baliaki. Pana hivi. Papa na Fifi Stone apesa mbongo na ye. Te vimo kana bongo tabaza za mari, boti za mari. Bongo ba apesa mbongo to apesa kate. Te na ina ngati pardon. Biso mibale ko bala 4 5 6 fois. Reza problème te mais yo ba apesa la ga yo déjà mbongo. Kuna pesa ko apesa mbongo bokomi de. Oh, vous en a droit na yo faut réclamer à droit no Fifi Stone na kati déjà pointe. Moi ça chirurgie. Et le Camerounais. Yo kasi so ba pesa mbongo al bala tende Fifi Stone. Ah, sans chirurgie. Ya yo pena.
biloko nyonso comme ça ça ici yesu aza franchi biloko to aza nango oyo batashimisi baluka tozonga no swisse okiapisha tozonga swisse bozongako turo tokozonga swisse na yo na silove tozonga swisse po kuna bandeko ya silove bazakotuna me ndeni fifika ye moko yo oza te azangaki yana kopesa bango ye fifi nde ayaki me mosala nde biso tokimi me ye abateli mosala na ye motu mabe abomba baninga ekufa ya ye abomba bon naolinga nayeba na vi tobalaka mpo na nini tobala po tomultiplier mpona se multiplier parce que mpona komultiplier mpo koanora aussi comment on appelle ça la volonté de Dieu. oza sire makambo bato balaka mpona komisa multiplier volonté d'abord volonté de Dieu faut qu'honorer mariage c'est important et puis les appels qu'on multiplier pour ça nous avons multiplier vous comment on va se multiplier aka na kata libala oui non la multiplication ou t'as un mariage arrête yo mama bana na kuna na Kinshasa na ba Kongo soko ke bato babala na te tala bana non kobana na te na zolo ba na so ya kobana ya na banenge bere na so eza famille ba so ba vana na bango ba couple ka bato mi ba sexe mi ba le ba sanga ki ba yokane na tuni to bala na kapo o comprendre question na yo zo kanisa ken ozo confondre ko sangisa nzoto na ko vanda place moko na libala yo zo confondre ngana tu voilà to bana pola ko honorer nzambe ponza oui seconde ya biki no to bala na kapo na kolia yo kolia nini kasi bon tolia te nini tolia bon kasi cuisine mwasi ya mbali ata donc so ezalaki nango na volonté la biso me tobalanaka te silof ndakaka na baréponse si abala déjà ayebi obalaka ezalaka obalaki mpona famille to mpona yo to mpona kosepelisa bato mais eza nature nde nzambe asala yango ada na eve bazalaki boye Adam na eve yango ada na eve babalana te ebaliaka mbongo mpo na ngai eza nature nde nzambe asala po tobala na kaka donc eza loi ya nature eza yango mais yo mokoba yaka obali na yo obalanoka mpo eza lwa nature to mpo osepelaka na libala yango eza peki po tohonore na baparent na biso bible ezoloba mais oui bible elobi ke tohonore baparent et banzambe nyonso baza banani baparent na biso tohonore baparent na biso mpe toke na bango souti na mairie mpona mairie pene ezalaka deuxième eza te kolata bavoile wana non kolata bavoile ezalaka ka plaisir ya bato libala solo mpe eza baparent sikoolongola baparent nyonso yo obalaki mpona mais oui wana ozolinga olobaki no vrai mariage eza mariage coutumier na mairie mpo nzambe alobi tohonore mpe bakonzi ya mboka yango nde forme ezala tobandi nano na soki tokomi coutumier eza kohonore famille kohonore bakonzi ya mboka bongo bino moko bato bozosala mpona bato wana nyonso yo moko de yo moko de yo moko na France to no bakona ngo to no Macron kuzo na France sikoyo ngayeba moto usandeni babitu ni autorité usandeni te mais en soi-même obalaki mpona nini po yo moto ozokende kovivre baréalité tu ya voilà yesu po yo mpe moto okende Macron ozala na te yo te okenda kopense na baboti na l'état yo bala tozopesa bino baleni obala mama na fiston kena otuna mama na fiston yo obalaki mpona nini malgré tozolamba mais pas loba ngai nabalai no d'abord mpona kohonore nzambe mpo nzambe abi tolingana epuis tomultiplier donc nabalai d'abord mpona kohonore nzambe le deuxième ezali kohonore baparent nanga troisième eza mpona sepelai na mobali nanga nabalaki obalaka molonga liwa yo sikoyo nalobi obali honore nzambe honore baleta honore baparent osepeli na balo bo ere tokabwanaka bohonoraka banani tokabwana ne place tosalaka des ordres
wana mpe ya tokobéir sur te tobebisi tokóma baya mabe sikoyo yo moko moni kokomi rebelle na miso ya baboti na miso ya baparent na miso ya leta eya nde mo mpe na nde ntongo odivorcaki osalai mabe sikoyo lokwa toyebi ke toza mabe pourquoi beloko wana so ekomeli biso tokanisaka nzambe te tosala yango te tobongisa tokendaka na kobe yango wana nzambe alelaka ayokaka mpasi epuis nzambe aregreta epoka asalaki motu nzambe alelaka aregreta epoka asalaki motu l'homme est méchant sikoyo nga na mituna eloko oyo pourkui tant tobalanaka tosalaka fete bokokabwana mponi tosalaka fete avo tokabwa tobengani tosalisaka fete te toki ata na kasho tokivana na kasho ezalaka zela tobalani tosalisi fete tokabwani lokola fete kozala te ozala ma tokenda ata na hôpital to na kasho moko na bango akoperde connaissance parce que voilà. Bon, maman era kabonaki réaction oyo alaki no opensaki na kasho to na hôpital po mama yo kaboni deux fois na expérience yozwa ya makombo ya kokabwana nini oyo osoyelaki na to ere ozokabwana ezalaki nini okende hôpital to na kasho et puis okabwana mpona ni po bato mpaka kwambala moko to deux fois trois fois parce que le tout baba kufa so ezalaki bongo faka ye bango déjà banakala yo okabwana kaka mpona ni omoneke faka soka moko yango titre ezala bongo baloba ya libala eza volontaire nzambe soki nzambe alingi bino mibale bozala pe bien mais soki biso tokomana kosala yango na basentiment olingi mobali otie sentiment liboso nde moso aza ya yo boza bino mibale te mais sentiment si azalaki mobali no te avant d'abord bokoma na niveau ya libala bongutaki basheri naki sheri aza ya yo na kifiançai aza ya yo na bakado aza ya yo na banini aza ya yo na banini aza ya yo me kaka erbo komi kobebana na libala aza su ya yo kasi oyo nazoloba ke biso tosalaka makambo na sentiment mobali aza ya yo te oluli ye mwasi aza ya yo te oluli ye yo otali okoyeba siko ndeni ke oyo ya yo te okoyeba oyo ya yo te na comportement ya mwasi to ya mobali na kati ya ndako soki aza ya yo oyeba soki aza ya yo po bato mosusu babebaka na libanda aluli yo mpe mpo ozali na comportement bien ntango atie yo na ndako yo omoni ke non osala oyo olingi okomosala n'importe quoi moto achange makanisi ntango yo moko osali makambo mabe moto achange makanisi ale yo okomolobaka aza ya yo te yo okomi na momana okomoloba aza ya yo te oli otala na comportement na yo fifi ozolanda mama obiki kotola baende boza badivorce na miss yolo na silo yango tozoloba silo balobi boye soki bokabwani na moto seka azalaki ya yo te yango bozalaki basheri aza ya yo azomemona nganda taba aza ya yo azoyelo bakado aza ya yo ntango bobalani bokomi na ndako alongwe ya yo sikoyo Moi, c'est bizarre un phénomène wana aussi. Hein. C'est un phénomène vraiment bizarre. C'est quoi elle vous a ramené ça tout pas vieux. Vieux voilà. Vejanit. Vejanit. Yo kimemba vous série na yo vous avez 3. Série na yo pas vieux vous avez 3. Parce que yo mo za mona kaza ya yo to aza ya bato. La vie n'a pas balance une fois. La divorce après une fois, c'est tout. Kasi yango yo lobi nzamba lelaka. Ko pa nzambe maya miso fo sali. Pour l'instant, la pensée ma mission on moni lelo nde la linga sima ma copete. Nzambe pa lobi eza malamu te moi ça vanda sel. Mais ça malamu moi ça bala. Voilà, faut yo solo nzamba. On rebala bientôt. Bientôt na bala. Mais pas dire si je ça pas na ngai. Oh, tunaki pese. Na bo tu ne mukende bele non. Lili kuya ya Lili so bala. na bala ya divorce Oh Lili. Po bakondition wana mobali yango azalaki escro andoli mitema azalaki escroquerie ezali na libanda to na ndako alokuta mais mwasi mobali so azola alokuta yo mwasi oyo mwasi malamu nde balobaka une femme sage bâtit sa maison na batiza yango emona ezosimba te donc okokaki obimi incapable na préféré
On préférait qu'il y ait une Capacité. Ah, papa paradis. osali ndenge wana Vite ndenge aza wazani divorcé te depuis abala ti lelo a divorcé te. Bon. C'est ce qui a osé na penser to conseil. alobaka na ye mingi te aloba mingi ye makambo etali ye te vita etali ye te makambo oloba méconnaissance olobaka na ye te okina lio mpo bala to bala te mpo yokotama mabala bato eza vikama mabala bato te vie privé te yokotaka vie privée famille on en parlera on la parlera non on en parlé mon frère oh mais ozunga flaka de lit hein oh mais la fandi boye mon frère tu vas que tu n'as pas mon frère zonga normal comme ça répondre bien les Donc na regretté ba faire photo mais mango pa bato mibeko. To benga ga mère na so belle de taille belle de figure mettre véro boy. lokola ye mayele leka soki samemona mayele donc ye nde ka moto akokatela biso likambo oyo amemi moninga na ye ya mabondeli HBM Elena Manzila na baleki na bango ba Nancy Sunda comme ça toluka toyeba makambo ezolekela biso mayele bacamarade no nani Pati Lopez abala ou pas Pati abali nante bongo nani oyo ya Belgique oui, Ami Moseta Bala. Ami Moseta Bala, bon, à Londres. Chanel a Bala qui a divorcé. Ah, mon longo moulay. Mais il faut boire qu'à par-dessus de la troisième mais Libala, vous comprenez Chanel, Libala paix et la bâti. Chanel fait ça. Libala fait ça. Ninga zalaka wana na ba dessin wana nyonso ba mais a divorce. Ozomona nzoto zani sikate na Libala. Libala diable putapundisa Libala. So c'est diable bon, ceux qui ont famille bino ba zo déclarer on a célibat. Célibat ba do ganga tibo divorcer. Mais muto aleki célibat le diable na makasa zali poni bo ki mapa na ye. Ozala pe na makasi ya mwa. Do yonde mozana ozana na makasi ya okimisa diable te. Si lo vunga na kamo loko ya. Ozoke pa nzambe ono bazo bundisanga c'est na tika na okenda na l'église parce que pour abuntsanga watu basambelaka mingi nakombola feme na moto o bazobunta metiko kokeno so ko kati ko ken église bitobesi si bitobesi na do fome na professeur na mais so bazo bakena église o na bakomba oza lo bakomba tanga makasi mais surtout ça ndenge ni sikoyo non ezala bongo te ezala ke ondo osambela te oza déjà ya diable si que tant au comme ensemble nzambe siko koma ko révéler yo le mystère caché nzambe siko koma ko révéler yo Olivier changement de fréquence n'importe moi c'est sur la 4 fois ouais ozosambela te obando mona eloko mais soki ozosambela nzambe siko akoma korévele yo ndenge ozalaki ndenge na bitumba na yo nzambe akoma olakisa bitumba na yo yango nde sikoyo epesaka moto force nzambe apesaka moto force obondela mpo bima na problème wana eza bongo mama mateya eza bongo. Mais nga conseil na pesa bino conseil na pesa bino bana basi FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace.